PA Rosala Kaka, merci na boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, merci pour tout. Merci na Dada Ulungu na Suisse, maman sociale Dada Ulungu, ngana lobara pena bengara e maman sociale Dada Ulungu moko a recompté 27 personnes na bango. Merci na Rodi Dindi, Swag Rodi Dindi, un grand merci vraiment na Obed Mbemba depuis Belgique, na pesi bambote place à Rolanda Bisso Sikoyo Obed Mbemba. Merci na Fils Njozi derrière la caméra, soit Rosamé Moral Nanga. À fond la bisso là, je dis déjà bonjour à Josemania Malika, Maman Paradis. Bonjour Kérit, bonjour on a abonné à Afrique Langue Télévision, bonjour on a Batutu Bazolanda Bisso partout dans le monde, bonjour on a Janvier Bafana, bonjour on a Yope Kérit Tumpi. Merci beaucoup. Et bonjour on a Batutu Balinga Maniachou, Mania Cœur, Mania Love, naïbi que vous êtes belé au Lingarapi passage na Bisso awa. Maniachou, Mania Love. On salon de tout ça là au moni ba warrior baba fan na Bisso te. Ba warrior baba fan ya Fali Poupa. Mais ba daka biso parce que biso to yaka ko sala coup de pouce na o etali makambo na bango. Ozo comprendre. Mais biso beto ba voir, c'est ça. Biso beto ba journaliste voir. Yango moni ba voir peut ba ko soutenir biso. Oui, té. Les choses claires. Na bimisa stylo ya mbisa na ndama echola. Na bimisa ngo c'est biso to ebi. Mais mutana pas azo baté. Est-ce que Mbisi Souba Bimisi n'a zéro vivre? Jamais. Faut qu'il passe maïsa. C'est clair, papa. Vous comprenez, Bafana? C'est normal. Les lots, j'en veux Bafana. À niveau moto, à Boyan et combat famille. Ozo komba alati ba komba ba tu kombe o ememele na ba poisse mais lelo a Monique janvier ba fana pona yé a on mérite ça venir te nyonso na zo mane na kosuta na ba fana et matissé avec mon point noir na ba fana a commis pe na ba o ya yé communauté ozo continuer pe comme ta pona silité ozo comprendre né silité ngana chrétienne na lingaka ata pona ngate fona mi prophétiser mais ceux qui n'ont pas intuition ngati ngana prophétiser pona lo ba pona mutu prophète kozala ko prophétiser pona mutu esinga to tema na charoté ya mutu amen mais quand même intuition peut so resali to lo ba que janvier a mérité na kombo wana amatela ngo ba vie belé na za na kontima ngamo déjà na janvier bafana donc merci beaucoup à Mijimo Paradis Banasuka Nzambe, maman Nadine Masidi, je vous salue, maman Chantal Masidi, merci beaucoup à vous, maman Clarisse Mouyembi Ngatebe, ya papa Guilen Ngatebe, mes parents. En tout cas, je vous salue. Irène Bompeti a fait go la merveille. Topé Simino Bambote, maman Prudence Lofo, n'a pas sur Bambote place aux alliés et merci beaucoup Nabi Nopé. Voilà, merci beaucoup à Josemania Malika. Là, je dis encore une fois bonjour aussi à Janvier Bafana Ipupa, moi la maman Nana Ketchup. Nalingapno succès à Benabo. Santé qui toque moi la maman Nana Ketchup. Bana zo kombo mama na komange bungeboa vinange chanza bénédiction na tambola ba kombo mo na ba vio na rotambo na motima nzamba ya libabe penza ko nzamba elevanga bana na zo kombo na zo ibsoke na komo mata ba avion na komo voyage au senti plein que janvier na zanga penza li soute quoi moi vie chanza mo de vie quoi par rapport à la qui différence c'est ça quoi ya on pena na porta kombo on a pena na katsa motema taka na longola komba famille bolimbi sanga penda s'il te plaît balimbi sanga penda na chanza penda comprendre famille déjà ba comment bien rapide ba fan na pesi mama na ketchup ba fan na bote place ça na pesi ba tutu obulinga janvier ba fan na ipupa na pesi no bote na bo santé ya uli mouchet code ya mboka wana penda vie na nga ya palais na bo sanité AGK transport na kati ya Bordeaux bana tout ya Bordeaux na dit que concert ya Fali Poupa na kati ya Bordeaux boluka AGK na kati ya Bordeaux AGK transport na dit que kitoko na bo santé Ginel Bieji impôt export ticket gagné wala penza ya palais impôt export ticket gagné na bo santé les grands mayas moi na changu moi na masina ya tongo akina na poto tongo les grands mayas babine moi na changu moi na masina ya tongo akina poto tongo na pesembo te na bosente babwari tout obolinganga na bosente mère na ngana na boduka na pesombo te ma papé di badiata na bosente papé di directeur na biso ya swag ya propre papé di badiata na personne te na bosente soudé ka par zuzu wana ba tout na société gagné bango Cyprien Nzolo gagné bango oncle Chico moucheni na bosente cerveau
oncle Blaise Selima na peso bango nani na président Alain Vizon Alain Vizon to ko bosana c'est tant autant ba président Alain Vizon to kenane ba place autant ba président et ya ba mokende ya ba pays est ko dans Angola yep na sala kawana Alain Vizon yep na sala bango pas Angola kala mingi bazo ya na bokasité Alain Vizon na bi ke ba roya pote na double stade de Marseille les 10 na les 11 na biso ki na Brazzaville pe président na biso na bosen kombo na mais yep pas ba ke roya na délégation à Brazzaville ba fanatique ndu ba wario tout bolinga biso tozaka sima fali pour pas tozaka ba wario to sela mnoka musala ndenge sengeli. Voilà, Jos Mania Malika, je pense que tout le monde a remarqué que tout ça en noir. Mais surtout, c'est le bisso Rafine Toumba, je pense que les dernière hommage Kendena Ndarune Yasuka, les allélos, on a évité un mot par rapport à la sur les organisations, on a bandé, on a bisso Tundenge, tous les leaders, on a bisso P. Arokende, Nakimia Nyoso. Ouais, en tout cas, eloko toloba mutu si sa kufi na e o tokoloba kaka pe ya son âme molimo ya rafine pe manakimia ezanjela mutu nyoso komona mutu asala ki ba propre fort na e kokende koluka kokende poto akomi pe na poto ya ngome après et akufi na e do pour dire que vanité de vanité attendez to lati boy babila mango to lati so to kufi le lobby to tika ngo kaka donc Rafine Toumba modi mon épée ma vraiment na kimia nzambe o asungaka bana ba orphelin a sala bana wana ngolu o batika lilelo nzambe atia loboko likolo ya bana wana to ane loko musuti biso to zalaka na nzambe omoni biso ba orphelin boy ba orpheline boy to zalaka na nzambe parce que yemoko lobike na nzambe ya bana bitiki donc muta oyo contredire ya zate poninga lobake na nzambe ya bana bitiki alors to senga nzambe atia loboko likolo ya bana wana Rafine Toumba mon épée manakimia et puis avançons à autre chose. Voilà, janvier Bafana, s'il faut rebattre quelque chose au rôle banini par rapport à observe et bien bazara suna lisumuté na minute o lisumu na e yebika nzambe ne juger point mutaib senga mdeloko ser na Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntsibi ayibsenga janvier mtala musenga na poni na tongo ayibsenga janvier ke matanga Rafine Toumba te na yibsenga okende ayibsenga na okende habite il faut bokenda za ser na le bimba za na lisumu te lokyo sa kufa kufi pe ya sonam na Rafine Toumba bana batika malamu bato pe bazwa bana babokola bana bien tobike za nzela na biso nyonso tout babeta gazo na liwate mutu to akufa biso tout okufa elo na lobaka pe ya sonam molimo nepe manakimia na mabe na malamu yebika nzambe. Voilà, Jos Mania Malika, je pense que tout sur les lots sauf rien, Badbor Landabiso partout dans le monde pour l'instant à faire double stade des martyrs et puis aussi Lyon, na Bordeaux, au Batu tout barosé là, ils appellent un événement tout là-bas. S'il faut que le quelque chose na bateau barota la biso surtout na Mikila Poto, bateau barosé là, bazo spectacle yange bungebu. Bazwa di nouveau pas fali pour papa babiller à changer la série a pesi oyo a bakisi oyo a changer oyo awa s'il faut le bana bateau non ba sombi ba billet ou ba barosé la nanu bateau balukara jour J wana ya mwisala ki wana ezaka congolais a même mentalité na ina makambu nyoso ozomona parce que avantage kuto ezalaka que oyebi que loko mo boeza mais oza déjà ne loko non na maboko parce que toyebi que l'impossible n'est pas wario ozokabona parce que bato musu ba vendre diba au quand on dire ba komi ko seka sold out salamité depuis to l'accès bango moana sold out salamité sold out mais entre temps bango ba yebi que l'impossible n'est pas wario to vendre to là to sutuka bomoni LDC arena wana et ils allaient plein à craquer parce que tu as dit que jamais fallu à ça les camboupé récite des athées jamais dans le bango jamais fallait dans les locaux monter au ça qui récite des athées tout le monde a même na flamme award ah bah benga ba nominé kaé malgré soit trophée mais des faits qu'azara déjà nominé et autres que kaza parmi ba meilleurs oh ba bengi saki bango ozomona donc voilà oui azaka meilleur mettons tout le monde qui s'est retrouvé sous parce que même na moto à ça qui organisation ya nini wana ya spectacle tant au benga Tobenga Fali Poupa, Tozobenga légende, mais garçon Tolobani, il n'y a pas eu le caca pour pas Fali. Tu vois, de ça dit, il y a un autre Zoloba, au moni espérance ya mutu. Et c'est le quoi solo ma bible. Ata bongo sala sambla bobombango et ko bimakaka. Ozo comprendre, bato baluka ba ignorer Fali, ba vivre na bonne ignorance.
mettons biso to benga faille numéro 1 ce que choqué mon so nga na bi ke na numéro 1 ba youtubeuse nyeso non pour ni jamais faille ko passe c'est bon Monica yo poser numéro 1 mi benga numéro 1 surtout na ngane to mi yo ke la capacité to tala na ba capacité to tala makamuto azo sala oui on voyait que la capacité yo na loba ce que yo po moni ce que yo po moni donc to benga international au monde abatu musu yo capacité au international nini mais so po moni ke bino pe bo international vous pouvez biso que biso to be international pona to sala ka boye to sala boye pe to kende boye to benga loko na komona ngo par rapport ya capacité ya be fort ya moto. OK. Vous comprenez? Ça dit ngai pona nga ba consort ya Arke Arena, LDC Arena, je sais que plein cause à la kaka. Et c'est tonda parce que biso nous avons congolais à ça la mangamne soka na suka. Et c'est tonda. To mona kuna na ovo o ezaka na Belgique ezaka nini? Wamble ING. Maman Winnie dianga na maman Sanjo. A combien ko benga nga ona telmi na porte nga bi mama porte yo vanda na porte bi ke porte e Kinshasa. Azo benga telmi na porte so sombele bio PC. Te ya ke ne pa somba billet. Mais moya sombe zate. Na yebi se na bi mama. O vanda na porte. To boyi te na ba concert mususu bo somba ba billet na banganda jonga na banini mais pas fallait za bon te. Bozo somba pas vient na 10 euros à London, 10 euros mon agence na PC Bambote. Ozo comprendre? Mais pas fallait zabongote. Bon mi sombe la kabiye yango tozo loba déjà pona bato bon ya Karine Muntu ya nanga zana Lyon na ebika baki a mbule beta malile bima a ozana concert donc bo somba ba billet fallait ntalani motema Patrick Kabamba azaka na Lyon bon mi sombe la déjà ba billet ozo comprendre c'est le moment ya ko somba ba billet za soute que et comme il y a vite fêté bo somba bo ebika l'impossible n'est pas warrior l'impossible n'est pas fallu. Voilà j'avais ça quelque chose par rapport à concert il y a fallu pour à Lyon et puis à Bordeaux. Bon quand on est c'est tondi hein il fallait être leader il fallait être artiste on que soka meki ko oser place on est tonda kaka déjà bon mon ba ING bon mon ba Paris la Défense aux na plus de 40 000 places et ça qui déjà tombé siko ba tupenda ba savoura qui penda fali moi ndambu ya banzimbu penda formi site baso quand penda moi bien tepé avec les moments ndambu 5 mois ya formi site azoki moi ya batokos on a 5 mais siko tour yo pour honneur ya formi site pour tout disque d'or les a certifié on a nous que mission congolais mokazo ngote ko bana na papa Wendo ba vieux Jossar ba Kofolo Mide ba Jibem pia na ba papa Wemba même utazo ngo za fali pour na to ezalo kwa moi fête mo que pour la qui ça na ba fanatique ne o ba bana ko sumba disque wana surtout abani non na Bordeaux to bana na Bordeaux le 6 après oui Bordeaux le 6 Bordeaux le 6 Lyon le 16 et akasi yango to banda suka bandi yango na kuna siko bana Bordeaux na bana Lyon boki marabambango l'air yango yo bosomba ba billet ezate que au raté fali so raté fali na Bordeaux au raté na Lyon au raté na Milan au raté emsu na Liège wana na banini wana après siko emsu bo so eti 2025 na Stade de France l'air yango bana poto pona yebi que c'est le moment nazo yebi so bo ya zo stock ya bilengi l'air yango yo bo profiter bo yo ka la bonne musique ya fali poupa bo yo ka na formule 7 à live ya kitoko pona yebi que ba ko sepela yona benka ba fanatique ya la bonne musique obolingaka fali poupa surtout ser nanga Irene wa kwanza muno motema chichi lombo na bo sente mama Tina Fatouma itu molimbi babi mama Tina Fatouma warrior molimbi na pesi mbote place za na bo sente ser nanga Clarisse Masidi te Clarisse Masidi muyembe ça ko ser na ça avocat yesu que neza omone na leka au mona te question na mama Clarisse muyembe ya Gilengati yesu ka avocat papa yesu ka avocat omone na trop si son avandia na eba kofinga te po aibsanga ka janvier lo ba bien parce que atikisa kofinga en plus ça avocat parce que yelinga o janvier finga na benga ma Clarisse émission yango ye moko ya la tatoche préfésati ya avocat j'avais déjà donné attaque focus silence au kokaté mais attaque nanga moi différence c'est ça ba koto na zala ki za trop ma finga moni arme ba ya ba faible za kofinga siko ana ofinga ndeni voilà ça na so yebiso na ofinga barguime omoni bango kuna bando finga po ani barguime qui ma finga ebele siko barguime nzembo bien te album bien te concert te il faut to finga siko ana ofinga ndeni barguime ebele
na formule 7 ezobundelanga o santé barikima eza ebele moi na yebisio ba concert na sœur nanga Clarisse Masidi ya Igobos moi ko papa mapangu Clarisse Masidi ya Igobos moi ko papa mapangu bon papa sanga ba conseil na bike ba kozala wana loka Laetitia Mangoke chacha kenzo episenga janvier malgré bibaza no mais na somba billet na kokende ve nanga Jordan Fonseca super play esenga janvier photo kota ba mettre l'euro olympique mangembo na mandembo na bosente Guy basket mokonza double continent ba kozala na ba concert voilà. Je pense que après Linga tout sur la sikoyo où la réalité marambo et vous bougez mboka et vous ningisa Congo ba exploit motema malamu ya fali pupa ponanga ye komi koleka ndelo na ebite na benga enani non motema malamu ya fali pupa et dépasser na kombo ya ki motema malamu donc eleki ndelo voilà mais lelo comment na ba frère na eba artiste exemple le roi ba Bendo Son ba Anthony Sampaio ba Passekos bandeko baza vraiment belé plus loin tout le monde même on a vu son Manix oyo aza parmi bateau ba zui ba visa ya kokende donc bateau aza comme invité à Fali Poupa na Lyon na Bordeaux na Italie par-ci par-là et ça Lyon on est ni comme on a Fali Poupa ko sekwisa bateau to eba ki baza ki lisusu te apesi bango bon et ça paradis te mais mon espoir ya rokenera eza paradis te kerit eza paradis te mais eza bamboka oyo mutu nyonso arrivaka très bien parce que ceux qui batu nyonso bariva yango te mais bana bakonzi bakenda yango te bazonga te bana ya Willy Musheni bavanda wapi na poto koda mboka bani nyonso na poto ya Willy atikala ka ponya vanda bavanda awa te aibi ke poto kuna ma de papa eza paradis te mais eza mboka o mutu nyonso arrivaka so OK déjà comme na espoir ozo comprendre Hollande fait na sona nyoto les gars na komune ne na tala ke émission moko abi fallait apesi bango ba vie tala ka vie wana na ko sortir banda carrière na musicale na kinda poto te akena na Victoria Leison yemo lobaka kinda poto tatambola ni bamboka ebele ngoni bazi banini bashini bani me akenda poto te o ezakero o musicien nyo sa pasaka na vina yi mutu ya mutema mabe azara ndenge nini mutu ya mutema malamu azara ndenge nini kirit mutu ya mutema malamu aprofitera na ba relation o yaza na ko sunga bandeko azo partager na bandeko ozo comprendre mutu ya mutema malamu mutu o ya linga ko partager na batu alinga ko total émission Charlie Prince aloba ngoti abinga nazaka na mutu nanga wana mutu nanga na lobango mutu abonga sima na yazati ozo ko Charlie Prince aloba on émission ozo comprendre et puis na ndenge ya solo so to bito landela makambo so to mona pena ke Charlie Prince akosa te ozo mona mutu ya mutema malamu eza oto mona soki ata ebike na relation oyo à travers la relation oyo na kosunga Kerit na kosunga Janvier na kosunga Malika na kosunga fils bantuzi oui c'est très capital si moi le fallait azo partager na bato oui. mais na ko sortir ils ba vie na biso ba wira na ba jibeton ba zo ba grâce ba ida ba tout oui c'est que pesa mbongo ki pesa opesi mbongo te okokende te mais ce qu'il fallait maman yango wana kasite ba wira ba jibe ba kofi bango ba ki bangulo pesi mbongo même jusqu'aujourd'hui mais fallait gratuité même gratuité même gratuité fallait gratuité et ça peut-être tam sous bazana mo ba réserve ba banga ke bo baby santi là on a poso ba kangi ba ke bangulu baza mais ba musicien belé ba na poso ko te bangulu zo yo ka pe ma solo ba kende ba ko zo comprendre ba tu misu bazo chichoter ba c'est ça mutu na 53000 mutu na 54000 bo pesa te mama ba famille bo pesa te ba mbongo na bino bo vanda ba kende azo stade la ba relation na ye alobi te loko nga na opportunité ya ko sunga Janvier ya ko sunga Kerit ya ko sunga Malika ya ko sunga fils Njuzi ya ko sunga Manix ya ko sunga tel pona ni te to ba congolais dans la poto eza paradis te mais za place o mutu soka ke s'imposer tie mayele na ye vi osio pesi mutu moko visa mais mutu moko na osunga 1000 personnes na libota na ye yango fallait okoya te yango fallait okoya te mutu moko yo pesi visa o pesi Janvier visa yo mona kaka opesi Janvier mais opesi 100 personnes na famille ya Janvier ah Janvier ke poto gasa fali ozo comprendre pambola fali te yango wana
ntongo na to ya ko loba apo bo benga mutu flatter na ndeni na lobi sampa yo asala be mission nini pona komisa fali sampa yo asala be mission nini pona ko extrapoler fali to monate na lobi boye ko flatter mutu ne ba finga biso to flataka voilà to longwe po biso ba pesi biso mais ba pesi ba sampa yo ti ba benga biso ba flatter parce que bango pe loka bango pe basala be miso bakena mezo Schengen nango wana kasiti bazwela pe ya batu na bango bisa batu miso omona ba orchestre ebele ozomona batie ba concert na poto eza problème te bazwa visa et puis be batse kwa lilia na bien moto ko fina biso bendo son ba émission nini o ya sala pona ko extrapoler fa via bala na abala vient biso Montana Kamenga abanda oki ba poto et sommet de la vie na te baby nyonso te tikala nyonso sur ba pesi batu ya bongo visa busco mutu ya motema malamu azaka ndenge nini mutu ya motema mabe azaka ndenge nini yo zolo bakutu bongo vient na nga Kovo Star oui vient na nga Kovo Star mutu ya motema malamu azaka ndenge nini oso comprendre papa poto ngo eze loko ba wela raté po esila te mais asko na mutu ya bonne foi oyo salo faveur tona batu combien o bazata musu bazo batio pas zo visa mais pas la kiso ka place que dans la visa na la kiso te comme explication mulai o mutu apesenga azana déplacement soka ye na pesa yo yana ba orchestre musu ba bita batolo o biso eto ozwa plus que bango le to suka wapi ozo comprendre papa que yeso abengi ba pesi ngai na loba kango na vie na crédibilité compte ngai na loba ngo na vie na nga atandi na zaboye soki bazo sela Janvier Bolamo azande kunanga congolais po soki Janvier pas a bénéficiaire na likambo mobo soki pe na zangi na oya Janvier osunganga problème nangi zaka Janvier zala bien Kerita zala bien pour ceux qui na zangi baza na facilité ko sunganga nga pe ceux qui na za bien na pe na facilité ko sunga Janvier sikoyo ceux qui mutu ya bongo azo sunga batu pour ni to ko lobela été pour ni to boa kele ba flirter pour ni to senga bénédiction nzamba bakisela likolo ya makambo nyonso au delà de tout alobi kutuko oyo sala oyo manika yemo alobi oyo azo sala oyo ezamukie na bando sama kama minene te ngamo ekamusanga to yebi pe ke ausala kaka parce que c'est quelqu'un oyo ayaka na ba innovation c'est quelqu'un oyo c'est un visionnaire ya solo on a raison ozo comprendre Janvier c'est un visionnaire fallait c'est un visionnaire bozo ka mutu moko boité si ozo comprendre fallait tant avanda kala la pongi nezaka batu musu ba meli bakela na kuiti alali abosena ndoto fallait bongo te fallait alala kapenda mutu fresh alali pour réfléchir butu nini on la mukana sa lobby alali abosena ndoto ah ok so la kuiti obosena ndoto bato ba mela bangi na bato ba champagne leo nyoso na ba boîte whisky kezo ya arolota ndoto ko yeba kute na lota kinini ata ba la kisai ke ok ko tsa ambassade ba opime ba visa moya monango vie de prier mukie si est-ce que la rafraîche ala mkazo résident ça ni lobby donc ala mukaka so alota ki on doto ba bandi ba mo salango ozomona ke muta respectaka pongi ne so ala mukaso 6h so rabi ke si aya koma loka mundele so ka lobi na oya 6h so abi 8h na kama to kenda répétition na ka prise aya ka 8h biso na nzoka to longola 7 babi to ko koma retard dès que prise à côté o ke to fanda 8h juste au moment que voiture qui kunga na bi tia tambola zo calculer ba minute tu bien na la muka ki c'est ce que je viens de dire au moni muto azaka visionnaire azaka na ponctualité na makambo na ye parce que tant yo visionner que lobino ki sa cop na lo mo na sala o isa pour na bénéfice na nga na libota na nga ton entourage na nga ça dit ceux qui cop on est 5-6 heures ça dit o la muka 5 heures pour 6 heures aux place na c'est visionnaire za la bongo ana tante lobi ba mona na mona même na ba page musu mona ba otia président lo bazaki na boîte ceux qui place mo ba filmer ba ka sonité na place ba filmer biso ta président lo ba ele biso innovation mais otia biso président lo bazaki na boîte olive verte lo bazaki na boîte boy bo mona qualité pas que mais la ba chicha na ba champagne ozo pas voir OK là ambi c'est ça ma bête mais chaque chose a son temps ba sala kambe sur aujourd'hui au sali réussite les cambo za ina pour ça nde oyo ça l'ambiance mais na moment on réaliser makambo même na ba fan no ba se retrouver mais yo zo keneka comme na otia ba kuiti donc il y a un artiste mususu oyo ba fan na ba bazo se retrouver te na mais basé belé boyebité exemple neti bana moi vané na kati yo tito mona Charlie Prince ba kangai na kuzu oyemba Medei
Prendre c'est la musique faire rando bête parce que c'est la musique leader na été. Il y a master na été. Bah toi ça peut dynastie. Est-ce que convainc que ba fanatique na? Est-ce que convainc que ba fanatique? Ngana kanga mutu na kanga ba discussion na débat boy na cabine. Nengena leka na ngame muteme kokite. Na zongi na tuni papa na bi noko. Yemilanga chaque 5 chansons, il y a dynastie so yemi na peso $50. Yoko to 5 chansons. Na zonga na $50 na janvier. Ayembe lokote. 5 faut te le katami balé. Ozomona pour dire quoi même na ba fanatique bazo za la satisfaité. De fait que bazo za satisfaité ba comme se pelisa na kuzu na banzembo ya batu misusu o bango bayaka na miso public ba lo ba ke. Comment na ba warrior ko ça ba ventilité. Tout le monde est warrior sauf Dieu. Tout va comment on va warrior. Tout le monde est warrior sauf Dieu. Tout va warrior. Oh mais pour na Manix. Mais pour na Manix. Pour na Manix. Même na mobile nanga. Parce que mobile nanga atala Manix. Abanda ko lobaka bi ceux qui parmi batu o fallait omema. So ba memi Manix et ça langa bien. Tanga yo que Manix azwa ka déjà visa. Azaki très content pour dire quoi. C'est-à-dire batu nyoso ya mokili ba kopi ko fanda ba ibike sauveur de l'humanité mo boazali na ndenga musique. Si. Fali ka. Même na ba collègue na ye o batika musique ka yibisa na yita na otukuta na vie na samba yo na ndanga to pesa ngote mais tala ndenge vie tenzate. Abi aza warrior. Famille va voir. C'est tout ça là, c'est comme t'es malade ou pas et l'autre côté c'est l'équipe malade et on a stress. Ya. Papa. Artiste c'est ça poto ou un poto. Ya. Au moins artiste c'est nyoso. O ayimbaka. Artiste o asala ka album abula un jour fa kika na poto. On va soutenir na bango plus ces araba na poto. Voilà. Wa ana Kinshasa et à mon. À côté moi basket sika, à côté moi chante sika, moi chemise à kitoko. On comprend. OK, parce que studio ya bien, ils en a na poto. Bien sûr. Le pinangai sympa avec asala single mais aki na projet fa que si son na poto. Ils ont vu nangai nalanda ki nani Bendoson alors même que oui ya bala moi cinéma kamunyo surtout awa moi cinéma déclaré mais akenda na ambassade ba refi na ba refi aromo linga akende poto avant d'apena moi ciné sika moko atambola na moi ciné ndi basala ba couple des arabo ezate que moi ça ya kaka ya kenda kati lelo fala saler grâce le lazu visa na ya 5 ans des attend okende akota na ba prophétie tout ba pesi mukanda na asala foyer na ba vanda na moi ciné a bien so c'est là à récupérer en wabi fallait abi asala abi en plus c'est là que c'est peli gars liboso banda ko futa ndeza la dossier mais ndé o fallait ça ka benga di badiata ka ndenga benga ke di badiata et si la biata 1 euro à pesité dans des années même na go pass ba futa bon en plus il fallait que dans la Air France bon ba que te ba que dans la Air France te ba la likolo 2 jours ba leke ba sala ki ba ba Air France yo ba grandeur a falité. Oui, bah quand on est cadre. Au moni ezandeni, au moni biso, au moni ka biso to ana Kinshasa. Loka to zo moi chance okuta na fali. Yonde emso batu mso ba ba grandeur na été. Sikoso mona grandeur ya fali bima libanda mboka Kerit. Ngazala na poto te me 20 jours ebsanga bia banga fali. Abi janvier na concert ya Paris les défense abi bilongio na mona ba bima wana na hôtel bo emso congolais fo moni na pasi banti. Ba chinois. Ba ougandais. Ba américain. Tout tendance confondre mon appelé que ba français ba na ebiso abi na mona na ba australien azoto ba bazo bima abi na téléma boy abi na vana na ba ko follow milieu na vana ba jibi mpia na vana na ba héritier mutabangi singa mission le loka fali azate abi ba mission ono sondo vana ba ona mona ba vedette na yo mona pendaki star na mbo zaka fali ana javi makam na mona abi janvo mona te abi au mo na misu nanga abi tana bangi mo mobala na obi ke venzo atambola na ba artiste presque atanga tambola na kofi azapi na jibe azapi na héritier mais talaka grandeur o lobi soto zaka ana kisato pesa kofi mais fait pas nzora mona ngelo ko tabisi nanga elo côté abi eloko tabi star na mbo zaka fali na bi venzora kofi les abi tete abi kombo na kofa bene ya légende yemo abi pesa abi légende linga batu ba pesa abi yemo bo poto la to la muki omi ba kofi yemo abi pesa yemo abi pesa janvier fa oh bo tu bi te faire la muka mso pesi kombo ke songa mbeli ba beta li kofi abaluki ote vena nozo olandi songa viena ni bo yemo abi pesa ba kombo sko linga si
sikoyo kombo bato bapesa net biso to bakafala za numéro 1 fala fanda yekuta boya yango mais biso taka to musala o sa to bite numéro 1 biso ne to pesa yango pe to benga légende oui mais comment boyo ka leng non fu bat ne bapesa yo fandi kala mukala muika o nga lega mo pa senga mena lega misenyo sna te o nga vani bo nga papa chez na bana basebe o nga vani o nga na vani bo o nga le roi na papa chéri po nalinga ba chéri belé banini bote o fandi bo te nga le roi de la forêt bon yo te Comment faut battre pesa yo kérite il faut mériter on est il fallait oh nyo ça sala battre baso pesa ngazo mériter lelo na tout ça ministère de la culture to battre na ministère de la culture pendo monde ba fali ba battu mo penda faut ba sela et penda mon va etika na archive na mboko et surtout dans les années l'air ango l'air a envie il faut le ba décorer déjà ba linga tem sous le so ozalate et comment que ote l'air aux envies makambazo sala lelo on makam na loba o makam fala zo sala lelo monsieur congolais mo to sala mais o ba vie ba sala nion so fala sala mais ce que o fala sala lelo na ebisa ta mon côté o moni ka ninga beta double stade de marti monsieur congolais mo to meka o me ko beta ngo ka ici yeb sa net na musique ni pour musique ça ya ki basé belé mais bon c'est pesa bisoté basé belé na robo été basa artiste mais baso c'est pesa bisoté o eux zo senga pona biso au monde lelo il faut to innover bablo monsieur zalaka moi to no bi na ba chachu ezaka kala tanga ba chachu tamba papa chéri bando beta so banino ba omba ya kala lelo musique komi ya kibilolo et comme il faut changer modification musique eza isu ya ba mère malute pe son âme eza lokola ba shaki sharu fate o ba bande koyoka eza isu ya bo ulete yo bo ulo ba yeblo mo te musique ezo changer musique no fando mona meke jeune fille o mona meke mwana mukazo yemba bibi mwana mukazo be azo yemba Marlène Tessa mwana 8 ans 9 ans 10 o sentir meke mwelengi moko bo yebsenga soki mwana mkepese lo ba chaka nzembo ma Mario na lembi so ba yembe ata omba ya jibe omba na sali nyos o yemba te non il conseille que tu as yemba oh mona 15 ans yemba penza tout le monde je là la folie mwana 10 ans yemba mais 2 ans coûte na ba 3 ans so beta déjà attends ko ko binisa malo ba falite o kam na zo chaka la folie ama oh bonzima pe mutu falloir ça mama minene il faut rondima ezatana to pe satana ta omoni lelo eloko so bomba vie na biso balingo tika relève te c'est roi to pe ba jibi na ba wira yo ba fi ba sala ba scandale basala ba scandale mais basala ba scandale ka ana Kinshasa mais basala ngo lokwa ya fali na niveau international te pour ba place il fallait obeta ba vie na ba obeta te ba komi pété et en plus basala fallait abeti lelo ba vie ba otika obeta ngote mais ba o ba vie ba beti fallait ça beti o mo différence c'est ça quand c'est le qui je sais cool ba beta te et lelo Kofiolo Midi obeta yu arena te ta obeta même ta vie moso biso peseka yu arena par la défense en boya pona o mo ba maman na ba ve ba posa bino via pona msusu ke po ba humilier te alingate ba via na yo regarder ba banda alinga bando betela muka ba grand hôtel ba pesa ba invitation ba to ba yaka ba concert ba invitation na rotana pa beda show na poto via ko sara batu na poto obeta ndeni obeta na salle nini batu ba yi muta tikelika c'est pesa batu ezaka ba mata mikolo ezaka ve josa omoni fe josa randima na yi abiki ezata na biso tenga na obetela ka batu na se référer ka batu ba nostalgie no mona ba ya po andima yango moni pe venyo ka longo OK na epeka bien andima ka ezata na biso ezata fa fali botika fali ka venyosh kaka Vienyo kaka. Na papa bozi panzima biteta na fait na obeta bo. Ezaka ke pona musicien. Na ba vie na biso ba. Pona bo carrière na ngate sila. Na zalaza na ngaka. Mais ba vie musu balingo tika tante. Ba otika tante mais ba okoka pe ko rattraper pe falite. Ba bimisa ke ave na soji ba oto bimisa nini yo. Ba yon. Exact hein. Yo ko to ba de match ko to bima makala bo clip yinga. Njembo yinga. Voilà donc professeur qui légende. Té. Légende ont il yo kan. Via kosela main noire makamboti ba vie mikolo ba komo bundaka na main noire ba komaka o main noire botika main noire batalala kina obimika album na ebetite o main noire OK na ambassade ba peso visa te main noire ezalaka ta voilà Jos Manyamalika na ngaki o éclaircir biso na mo moki
qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui na place où baninga musu baza ko échouer ya zo réussir. Na font la parenthèse moi quoi. Exemple affaire visa lelo. Automoni artiste fait rigola. Ozaki victime alela ki même main noire ba cité même artiste fallait poupa. Ke batebele ba su ba visa te main noire tricage et tout. Venabiso Félix Oazé quoi également oyo à côté qui demande il y a 32 visas ba pesi 5 visas mais nini o fallait au sala pour que oazo senga eko kisama bandeko na biso bazwa te eza nini en fait siko na bandi no bonati na obanda no ndamu janvier songa na lobby omuni pe kolingo bakisa otiamo na subasima voilà na bibo mutoka neti vie Oazé quoi assez combien des années mais ma orchestre na potote. Oh, bah 13 ans, bah 14 ans, bah 15 ans. Oui, bah 15 ans parce que depuis bah Kendara Zénith en 2008. Ouais. Vous comprenez? Parce que yebisanga na orchestre ya bongo, boke ko senga ba visa. Est-ce que vous promettre madame Marguerite Nini? Catherine. Ce qui Catherine. Kérit. Yango mone loko na loba boy. Au monde ba vieux Oazé ko batika ka ba double discours. Tant que vous avez une mission, vous avez une falité. Après, vous avez là. Ce qui est le musicien, vous avez un lobby. Ce qui est le lobby, à convaincre que vous avez une mission lobby au balou simaloba. Mais oh, il y a une mission, il y a une conscience, il y a une fali pénal à leader. Au moins, il y a vieux, il faut bien rappeler fali légende. Et là, vous avez un bon cas qu'on fait la montée, maintenant, ok, on a raison. Vous comprenez, j'avais non, le bien. Double discours. Oh. Bah fait Oazé double discours. Tout le monde a beau qui avec fali mtazung sa musique. Azung sa musique qui mtazung ça. Atanga bani c'est junga. Ozo comprendre. Ah. Ozo mona. Mais vieux wana ayebi. Parce que même la publication na mona kaloba ke peut se faire remercier parce que grâce à faire une ça qui a kebeta dies arena. Mais attends. Mais na bien vie. Obeti pete pour nini? Pour ni obeti te. De un obeta ezande ke ateki ba billet. Ezate pour ba musicien ba kendete. Va benda bato bana. Papa na lobby ezana ba musicien mususuka bongo faire azoki ba visiter akende combien musicien. Abeti deni. Alua ki lua ika coller abakisi ka basale onka bongo na ndenge na epeka ezanga vision o comprendre akoka nek na 5 bongo akoka pour tia concert azu pe bato babeti ba misene musu baki makuna ba li ba vele musu ba li chachoma mo konte ba ser spectacle ya préparé papa na lobby malgré spectacle ya dile ça rien faire ezai non mabe mais leke non kakati bon ba zeka l'essentiel ba beta yango ezeka essentiel ya beta kaka. Pour dire quoi, bah billet ya vieux Oazé qu'on était kamakité. Vous comprenez papa? Pour ça l'ouana dit ça rien. Ceux qui déjà ta n'engue bah ils ont 7000. Ceux qui déjà ta billet n'est à 60 000. Est-ce que quoi ni les pour y a 5 musiciens? 6 000. Et 6 000 hein? Sur la tête à 6 000. Hein? T'es n'a bien papa. Attends t'es 5 000. Anga ni les concerts pour jamais. Aïe kana 5 000. Bon moi qui réseau PC un côté. Et ça que babier te comme tesco pour dire quoi il faut pas respecter Fali Makasi ba vieux on a tout il faut pas respecter Fali biso to ko ça banaliste manque ba on va respecter hein mais total ça ba OK niveau ya mutema mabe o balinga ko ya ko ndima Fali te vous comprenez vieux tanga yo ke lenga ke ko beta concert de Desarena mais na 10 ans en musique bando beta na pototé na moto ya bike encourager pour na grâce na nda ke beta de Desarena na ye est-ce que na 10 ans on ba beta salini na poto. Tout ça là au bout et quand on dit que Fali mutu pour na nini na kimute mamabe mais ce que moni lelo sort na ezanini o te ki billet ba pimelo ba visa ozo comprendre o te besu ko yepete lo ba menwa yango na okende pour na nini boza bino moko boza musique na bino bo kundango bozo main noire botombo ya likolo mais moto bino bolo ba ke main noire moto na la pongité a mema ba orchestre na ina avoyer bango abundela peka bino a défendre peka bino tibo bete na poto bongo ka moto wana malgré bobo ndima mais bino moko boyebi atato bokenda ba toilette pour kuna o réfléchir attends ndoto kima kio mais kuna beno réfléchir j'avais bien une toilette au fani bino tipe na mutu na sipe ndaki au fin fallait openda ko mutazongi sipe musique na poto fallait openda ko na toilette ndima ko ndima na débat qui vont ndima makaba fallait azo sala tazo mabat na poto au monde
na kati malika au sauf fala on mabatu na poto bazo pese ba visa za pour na crédibilité au monde ba vie na biso ba wazi quoi ba wera ba jibe boyebi sirimo mo pepe mo yaki ya bangulu et comme écoute bakanga na vie beaucoup mo bangulu ba bizarre na maison Schengen na ba ambassade pour comme cop so pesi 2004 miso 5000 ba lia pe bambunga batibeli batu ba déclarable na ba ambassade ya kosaranate ya monde ba pimela ba ba visa au monde fali banda carrière na banda 3 chemins ti ndenge ko munde alandela mutu malembe atikala ko memangulu te atikala ko memangulu te en plus il fallait lelo au moins les so ba pesa yi ba visa pour anine azobeta na ba grande salle en plus ta ba grande salle wana en plus na producteur aza en plus producteur pas en français baby ke mbongo oyo fallait azopesa na salle wana ezolier sa communauté français mobimba po ba futaka ba impo ba nini ba ni mo ba pimela fallait pe visa exacté ba fuka ba en plus il fallait abeta musique o ezaka ya kalate o ba wera na ba jibe na ba kofi o ba beta atilelo azana ba manager azana ba nani ba benga ba secrétaire malonga azana ba directeur ya malonga azana équipe au grand complet ya batamayeni ngapi na 4 janvier ngapi na 4 oui ngapi na 4 janvier et pas katinga Consilia au bas monde katinga c'est bien Wario principe janvier na biboyi et puis pour mon orchestre c'est no yantalate tengela ngai na ba directeur nyonso ya orchestre Congo directeur wa kokanya papier di badiata azate pas ça la musaki to na stabilité azate na propreté na organisation familiale na mayele tengela ça marié pour sauter le directeur et Billy à orchestre ça viens na biso Edidio aura directeur il y a les gens pardon a foutre la lopango mona beka mais ya na tinele tanga ba comme pardon mama biso makila libata pardon biso tanga ka directeur na biso posa la kito asala encore papa non taliso orchestre tout nangani orchestre même dans le bango ndako o fondation yango za négligé ezana na ba conséquences moko terrible yango moni fali fondation na ye a préparer ngo bongisango ana soulé o asala place ya malonga pas zuzu o esenga koto pe o yebe pona ke épaulette na yo ezo peser o tali koto directeur aza fort directeur moko bien stable aza marié aza na mwasi père de famille aza na société na yeko tseke mbongo aza te directeur andala nyo sozo na famille na sila na sima olobini ni papa bana kuna kesa babingana ki te o bakse sou fali charge te va faire gagner la merveille yango moni fali tellement entourage na ezalaka déjà bien blindé yango moni azo préférer asa na pas ça c'est la bureau pour bureau baza derrière côté mangui azo salela ngo batu oyo bazo zala na possibilité te ya kozwa ta visa te asela ta bango pour bureau c'est déjà blindé ozo comprendre ba mama nana boduka mana ozo mona la surnaturelle akokene pete moi ça dit te penjalele ki kolandala nanga te moi ça dit te ana visa Londres ana visa États-Unis ana visa Europe yebisanga yango fallait habiter na de na bureau mo boza déjà eza de makasi mais fona sunga na sunga bato na monke bana difficulté ya kozana mo visa Londres ya kozana mo visa Europe papa na lobango bien au moni biso nyonso Congo mobimba monde entier faut tout sambela pona fali amen acheka monde entier nanko nanko Janvier Baptista commissaire nanko ba leader wana au moni ndio zaboye tout les musiciens baba warrior Oli warrior na biso numéro 1 papa na biso warrior numéro 1 obeza nani viens na bouti oui warrior numéro 1 oui yende papa biso warrior bon numéro 2 basé beletika voilà j'avais Baptista bon ngala lobaka lelo fali poupa il faut beaucoup de malika so be faut sambe aller chaque jour na ndia metisa na orchestre mususu wana ba difficulté ba visa so bingi kabomi kitisi na bino bomi kiti na bino bingi ka fali même ata ba quartier la te psanga na quartier la tendelo pour ba ke poteza moi passer so bingi ka fali bien bote oluki ka msu chez jongo beta bo bingi fali bomi kiti ozo la bino ba visa ba mission na bino nyoso ba ke poto ba ko sabino te ka ke hôtel l'ambassade so bo bingi fali oza na contrat mo za bon di forme bingi bena fali même ata ba BCBG
Que vie oser quoi pas si la mikakati. O mote fait amikiti. Amikiti. Daka ba fait na so bantoni ku ba beta mamba. Olanda tem so no vinso no mona ke. O piro Jacques, o nanya ke, ba kende ya moko groupe nde. Mais ma délégation totale là. Mais mon orchestre Schengen. O mona orchestre na bomba batima Schengen. Ba ko singa 30 bo munde mna otala bango habité zone 12. Taka vieux oise ka singa akene 36 mais va passer on va passer à 6 ba longo à 30 mais va passer 5 ba longo 31. Est-ce que vous savez la faille? C'est bien Catherine la mutakanda wakasi ya biso. Pour confirmer que so ba baxi 5 wana lelo eza pour na fali poupa. C'est vrai qu'il fallait poupa appeler na ambassade ou soit toi pour que ba décanter situation. Nabi boy. Fali a lokwa musisa. Vous comprenez? Au moins ndinga Congo lelo. Fali a lokwa musisa simbisko betap nyoso. Betap wana eza ba musicien ba quartier latin ba BCBG ba jet set ba nini asimbi bango tout ba biso nyonso fallait simbi biso ba biso ba janvier il suffit ka benga allo bakaka abenga kaka ngr donc nakata beta wana nakata beta non nous eza bon pesa ko rapport sa mulaite na contredire Adrisha te pour Adrisha akoyi pe ko yete père de famille bongo ko fanter le cambo ça dit au monde beta wana ba makasa ba musicien musu baza makasa ba musicien musu baza banjete misusu ba linga ba kuya mais soka ba sali nga fo moni vie abuka ina TV wazi kwa abi na ina kuya abengi na bengi tala azongi balolendo na bazo sala unga mapika ya lokuta tozo ba ba benga tana ninga kuzu ba linga te unga papa ya wa balolenda pamba ozomona to linga ba benga tana ndenge ya kuzu biso to yeba te ba yepe ko ba biso pena TVT et soukaka entre bango mais ba benga quand même fali et ça pour non mboka bango baza ba fierté ya fali ozo comprendre ce qui peut bazo linga ba yepe ko sala intervention fallait c'est la bango intervention et ko sala fierté pour na fali ozo comprendre au moins que fallait bunda pour musique ezon na poto bon ce que so boye ko senga intervention fali a lukela bino facilité ba visa et ça pour na fierté fali ozo mona très bien. Non contredire Adrisha te bravo fali poupa pour ne loko ozo sala pour na bande ko na ya ba congolais pour na ba yaya na ya ba congolais ba leki na ya ba congolais papa to buka na te to yebi to kota to bima to zo ba refi si 5 ans oui que to lobeli bango to banda to fanda kia tito ko tana poto na ba événement mini double stade to na ba to lobela pe ya makambo. Voilà, je pense que fallait poupa après Malika pour makambo dit tout cela qu'on a janvier mais Malika le roi na kuteni lelo. Après artiste et musicien international Papa Wemba où il y a célèbre ce film La vie est belle mais non ils a tour il y a Fally Poupa où il a reçu la film à la tête d'affiche comme acteur principal na film titre na ngweza Rumba Royal où il y a teki combo ya culture na biso partout dans le monde s'il faut koloba quelque chose ben impression na yo par rapport ben impression na nga est toujours positif si. Parce que quand je viens ici pour soutenir quelqu'un qui est positif, qui est déterminé, et quelqu'un qui est a beaucoup de vision belée en fait. C'est-à-dire, ma question ma réponse est toujours positive. Moi, je pense qu'il fallait, et ça s'aligne sur la vie. Malgré que tout le monde a s'aligné sur lui, tout le monde a salé l'autre côté. Vous comprenez? C'est encouragé. Au moins il fallait nous vivre na destinée na ye. Destinée na le monde oyo, tous on a deux sortes de personnes. Et ça na ba musicien oyo, ba comme histoire, et ça na ba raconter histoire mais fallait comme histoire na ye pour l'obito raconter yango. To beta li solo, total yango. Tala mutamaile makambu ya loba pona fali ezalaka ebele kiri bana taba kotala ba omona moenti papa makambu ya loba pona fali ezalaka ebele pe ekosila kate ata lelo fali azata ata lelo fali tiki musique to ko continuer ka toujours loba kaka histoire yo komena biso yango de buto tika na poto raconter bana ba koyasima boye Ateka ka culture na biso déjà to yebi. Numéro 1. Ti akota azala na incarner na film wana ya Rumba Royal.
c'est parce que même na bato bozana kati ateki na image ya musique ya mboka aoteka donc moto ateka les seuls musiciens o ateka kamboka na ye eza fali ateki rumba donc ça dit na ba activité o nyoso eza libanda ya mboka international ceux qui ba na besoin ko zo musicien ba yebi ke ateka kamboka na eza toujours fali alors pour na biso to mona na biso loko sikati les beaucoup la teka ka la vie est belle la vie mokileza kitoko mais yazo teka rumba ah rumba royal yazo teka rumba le long muta comment ça t'écoute t'écoute à bio la vie est belle mais le biton on l'a sans vision donc la vie est belle mais le biton on l'a dit ba oza pe bon on na tongo sans vision sigo fallait yazo teka rumba culture na Congo c'est rumba origine na biso c'est rumba na biso fallait ça la fierté ya mboka les autres musiciens ba ça la fierté ya fallait au monde même papa Fati Beton a sepelaka t'as bien qui la merveille Mokonzabare oui Mokonzabare t'as bien qui la merveille ça dit au senti que même le président de la République a ça étonné a ça que ne sengo mona que muto azo me madrapo na libanda la merveille merveille Janvier Boaka j'avais la merveille je pense que Fali Poupa, tu maintenant sur la stade des martyrs, Oyo, bientôt là, et ça événement. Événement, et ça là dans noté, la culture en abisso, double stade, donc samedi, dimanche, les 10, dans les 11. Habité, dans Congo, Kinshasa, partout dans le monde, Afrique, comme il faut. Comment tu dois la mobiliser, comment tu dois la sensibiliser? Est-ce qu'il y aura du nouveau dans le concert ou dans Nini Yassika, au Falia, au Bombela, Banakine, pour que Baya, pour Masolé, Robetama, et comme un classement, on a stade on est numéro 1, on est numéro 2, on est numéro 3. Habité, deuxième stade de Yafali, au classement, quantième dans le stade, au Lilo Barosala. Classement na bango s'il faut roloba pena quelque chose na ba mourir à la bonne musique na ba wario baza mobiliser puis sensibiliser pour na réussite et événement ya double stade des martyrs. Bon propagande pesa ramabete bon tu dis qu'il fallait ça la le niveau baxara ya sika pour battu na soif ya yoka la bonne musique yoka former cette mouvement surtout na Congo abetara pensa troté yabetara plus libanda mboka en plus ça na ba fanatique au baza ebele ana Kinshasa baza na ba moyen ya kokuta ba conseil ba grand hôtel te o yabetara même sous ba 500 ba 300 pour faciliter bango au baza na soif na ye ya on mona télé bango double stade des martyrs les 10 na les 11 août mututu o aibika lobela fali o aza warrior ya solo na niti o il faut o kanga passe na o net nga yo mona elo na sala déjà na yolo na bike bana le yolo baza rapé na soif na so ba warrior mais ba mona ate ke msusu warrior mo lobela fali aya so approcher bango yo nga na pesa ki idée moko mutu na mutu a garder base na yi ozo mona net nga déjà na kangi yolo na bike bana taka elo na sala ki ya yolo mais na mona malika fa kanga pe kasavu faut kanga sabana ya kasavu mais ko bosa tenga na kanga sabana kasavu mais na rapé partout OK ngapeka yolo te partout bana kauka pe siko na neti o bakomi na soif na voilà na so biso truc niveau ya na bakauka ba yolo donc na biso ke komi na kalamu déjà bakomi na soif babité j'avais boandé ko manquer biso ba tout te kauka calamité communauté quartier kauka komi na kalamu faut bana kauka bakomi na soif batala ke loko elekaki ya yolo na moni ba ser na ngai ba ser na ni wa ya kauka auto benga ngaba ni antaka sona kubuso komone ser na biso benga ngabi janvier bo salika yolo bongo kauka ba ser classe muyemba bi janvier alelika ke poto sala na mabele na me komba ya yebi magite mais na pse ya yolo si des ali pa bana yolo si be basé la biso to yana kota ba Josminta kota ba Lendi Zoizo Josminta ba vene biso Lendi Zoizo to pese bambo te place ça côté ba Pablo ba tebele ba ser na biso nani kota ba Lizma ba Azizma Kukula bazamo ebele kota ba mbole wana ba wagenya wana foto za sikona malika pa malika pena mona yelocide et atonga la botani na yelo non mais na koli pena yelocide parce que to kitape na secteur wana na yebike ba ser classe ba okipe biso mena tsaka ba wario to obolinga rafali o lobela rafali soko vana na banda l'air ngo kanga base na déjà pas double stade des martyrs et antakate il faut tous à motiver mututo yeba na ke date wana tika na loka date de naissance na
et bien que les 10 na les 11 tous un événement au ya munene yana zo bisaka ba mourir à la bonne musique et bobu kanate surtout au bo manka fali bo mona ka fali na ba TV bo yoka ka fali na ba formi set na ba radio na ba boîte siko bo yoka formi set en live au moins sur asibe pena formi set asibe pena tando toucher ka bandamda siko bo yoka pena formi set mobimba yana zo bisa bana changu peto kitana changu kala mite nzoka esenga chafi photo kitana changu photo kanga changu wana mabana ngaba bana masina bana ya kichasa mobimba o nyonso kimbati o nyonso tout et même ate ba wari o bozali bande ya mboka na ebike o azara mona kimbati ke so bozana ba contact na biso bo benga biso bo pesi biso des sentiments bo siège mo ya ba wari bazala kuna to kita sur place wana pour to bandi déjà campagne pour zolanda il faut tout garder base nae netibiso ja tusala na yulo to bisika batutu bazana bapoto libanda mboka o avana na banda so nga bengisa biso ndiza la ka base moza na banda benga so to kita ba descente partout pour les événements ya munene to ko rater yango jamais na bike ko rater te na bike bato balinga fali po ba wario baza partout en plus to za penza partout ya partout na bike bakoya avec décision na bike sécurité et kozala assurer vi bobule de la zana moni o asala ki el tour so bato batikalaka na libanda balike ba o bazaki na kati na bike sécurité le kondi protège ve bubulu ndo na bike sécurité ezala assuré ya kusaka na et puis tout auto singa vraiment na président na ministre des sports ba aider biso ba fongola ba toilette ozo comprendre président na batu mususu to mususu ba kozonga na bango ba kovana ba olana mona clôture wana et puis eloko to singa na fali pupa to yebike na concert o le kaka batu bele batika la libanda soki ko singa ke batu tour batika libanda te bazo te kanje ya bacha bakocha eza déjà bakocha bacha kanje ya batu soki ba kota na ba parage wana batu batale la concert wana to singa gouvernement congolais pas falaza artiste munene ya mbuko triomphal na nyoso bakanga ngo penza bakanga babandi triomphalité na kwa Willery wana bakanga ngo batie banido bakanga numéro 1 déjà to bandi déjà campagne batutu bolinga la bonne musique boya okapenda ke fali pour en personne bo sepela na bo sanité ya Wili Michel Kodamboka batutu bolinga biso Genel Bietche pour export na bo sanité Sernanga Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebe na bo sani susute yanga GKM transport moi na Bordeaux na Pesombo na bosensi Jordan Fonseca Super Play Irene wa kwanza muna motema chichichi lombo Sernanga Tina Fatuma Molimbi babi wana ya biso ya Palais mututo lingo benga janvier ba billetterie au pesa le numéro billetterie à Stade de Marseille Makaponga bientôt ezofunga ezala batu pena ba benga honorable na biso ya nino ya bandal j'arrête de Panzu assuré batu ba wario tout j'arrête Panzu samedi ausomba 5000 billets pour na bana ya bandal dimanche 5000 billets pour na bana pour na quoi j'arrête Panzu puis azana pour na soutenir honorable surtout na ba descente tout qui sala abi pour na kosomba soutien t-shirt j'arrête Panzu honorable ya biso moko ya bana bandal ye wana j'arrête Panzu à soutenir ba wario na fête wana mutu to za wario j'arrête Panzu honorable à Rosomba 5000 billets samedi 5000 billets dimanche merci na honorable j'arrête Panzu na habité justement na Malika na ligna suna succès na yo et puis bon on a janvier ba fana wa za mobali yo za mwasi on la fin na et puis quelques salutations na bateau tout ba tout ça qui tombe pour na Rolanda biso ouais mot de la fin na quand janvier autour ba pour na stade de Martyr déjà billetterie est déjà ouvert c'est déjà ouvert non non pour na stade de Martyr non balance voilà donc base déjà ba waré nous base déjà focus base à la prêt au moins mutu oyo réalisera vision na ye azara toujours prêt donc ça dit ngana olibi sa bango billetterie atana ne fongami de boza déjà prêt pourtant we fongama boza déjà prêt de somba bien na bino na yebi ke stade 48 heures wana e kozala opesi mbwa boyi misombela billet na yo kozela te o la veille na somba te o kopesa komi pesa mutu pasi ya pamba misombela bien na yo pour oza déjà l'aise déjà biso to yebi que l'impossible n'est pas warrior l'impossible n'est pas fali poupa donc
focus toujours makambo bien zali makambo tout donc et puis makambo tout eza OK makambo tout eza OK donc merci na batutu o balandi biso merci na Janvier Bafana merci na yo Kerit merci à Mijimo Paradis bana suka nzambe merci beaucoup na bino tout o bolinga biso Malika Mania mère Adeta Kupumba je te salue maman Nadine Masidi na pesio bambote maman Nadine Masidi maman Nadine Masidi maman Chantal Masidi maman Chantal Masidi o abote la biso Ejiki Tenge maman Chantal Masidi a outé posa na kin mais tout le monde a maman Nadine Masidi donc na pesi bino bambote famille Masidi merci beaucoup à maman Clarisse Muyembi Ngatebe na pesi bino bambote na ibike bozai belé mère Lionel Mukendi depuis Canada des gros bisous à toi ba yanga ya kala bino base to robosa na jamais ya Karine Moto na pesi bambote donc merci beaucoup na bino tout bolinga voilà Obed Mbemba hôtel on a Belgique on a pesa bambote Obed Mbemba Obed yasola Obed Mbemba depuis Belgique na pesi bambote Obed Mbemba to pesi bambote tanga lobara pas salaka asala kan loko vient na Gelo Boulangongo la ponctualité dans les sangs mon vieux Gelo Boulangongo la ponctualité mon vieux désolé là voilà merci beaucoup un grand merci surtout na John Mwamba merci à Kalo boutique Pomba ya soit que Janvier Bafana quelques salutations na batu tout ba dizo qui tombe ouais na pesi ba wario nyonso tout bolinganga na ebike tout le monde na bino kala mingi te Janvier Bafana ipupa mwana ya ba mama tolinga bino tout ça la bino musala kitoko o bosepela na yango na ebika ke bukangaka ba date surtout de le 10 na le 11 août ba des événements munene mutazanga te na pesika mbote na ya uli mushedi code ya mboka yaya ya uli mushedi ya Elise Zafuila yaya na bosani susu te patience Mukendi de long jam wana penda ba batika kabiso tina bo sente ser nanga Clarisse Muyembi ya Kilenga te yena ko banda lelo ati lobi na bo sensu te ser nanga Irene Wawa kwanza muna motema chichichi lumbu na bo sensu te Clarisse Masidi yanga ya Palais Clarisse Masidi motema ya Igo Boss mwaka papa mapango wana penda na zo biso o suka na garçon na bo sente Jordan Fonseca so moni biso to la tamna bazara o mona ba Clarisse Masidi batinda mo ba sandala ah ouais ba sandala wana sepele na mwana Clarisse Masidi Igo Boss mwaka papa mapango Jordan Fonseca super play to zani na Kinshasa yebi kande to sala super play ya Paris mobimba na bo sente de tisa mangoke chacha kenzo na bo sente base 27 na yolo o penda babunda rapona nga otovana na bon chaque jour toujours ba bunda base 27 toi ina ba wario penda baba que j'avais au soutenir biso ba wario o sente bende ka ba wario mais puis na opeso mutu moro ya solo ramena Kinshasa sikoyo ya solo ingénieur Gradine Tseka ingénieur Gradine Tseka ya sola kamera ingénieur na benga obende waya do sola ndinga teta mso misika furumi na robi miselo pe ingénieur Gradine Tseka ingénieur Gradine Tseka ba sola ndinga kin ingénieur na le solo la bato tout ba na besoin o ba immeuble banda kuna bino moni ba fenêtre ba porte aluminium nyonso ya aluminium na palais ingénieur Gradine Tseka azara pour na osala ingénieur ba marché yango na staff to linga na poto bonyo zotunga twana ingénieur Gradine Tseka zali babiye musala kitoko soko peso santi bina ko sa musala bio musala ba immeuble na ko assurer bino donc la ponctualité dans les sangs ingénieur Gradine Tseka ça le rappelle ingénieur billet du impôt export ingénieur billet ticket gagnant ah non kama ya si pasali wana mikolo les grands mayas si pazawana mokonzi ya changu mwana changu ya tongo na busente Princilia Oba babi le vrai wayo moi simbinga Princilia Oba na Brazzaville aza Brazzaville mara na poto OK moi ça Princilia Oba moi ça vrai chéri ya kosakana so tali moi so kumsinza na poto na Belgique so za na France tala tai Princilia Oba na piso bamboto place parce que pena na Obed Mbemba ya na Belgique Obed Mbemba za na Belgique loka ba letisa mangoke baza na ba Belgique loka ba ser na biso ba Karine ba mapasa ba na ba Belgique ba Michel bazara pe na Belgique voilà merci beaucoup Janvier Bafana Ipupa un grand merci surtout na bato ça ta numéro de téléphone numéro de téléphone plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50
53 549. Napesi Maman Rose Bomboula Mbote. Voilà. Maman Rose Bomboula, voilà maman. Merci beaucoup à Maître Waza, Maître Suprême. Merci à mon vieux Luison Bateko. Merci aussi à boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. Surtout merci à Karine Biansaka Cosmétique. Bientôt à Kinshasa. Biansaka, Karine Biansaka. Oui, oui, on font la maison cosmétique. Où il y a des produits importés. Surtout Marabou Italie, parfum, Biansaka, lotion. À retour aux Alawana, Karine Biansaka Cosmétique. Bientôt là, tu repères Sabino adresse comme il faut. Merci à président Alain Visor. Merci à Luanda. On a Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote. Merci à Rachidi Assoumani Monstre. Merci à l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision, Richard Ntessa, na PC Bambote. Merci aussi à Fils Ndouzi derrière la caméra et puis aussi la réalisation. Un grand merci à tout Balingarabiso. Je pense que tout le monde a ni bongo. Au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.